sina wanza byose.
kozali koluka ezali maboko manga Zambe bozali koluka ezali ngai kimbangu kimya bozali koluka ezali maboko manga Zambe bozali koluka ezali ngai kimbangu kimya bozali koluka ezali maboko manga kolanda malako manga kobomba mibeko myanga kosala misala myanga yango ekobomba bino kolanda malako manga kobomba mibeko myanga kosala misala myanga yango ekobomba bino
na nkoma Nzambe Tata Mwana pe Molimo Mosantu na tina ya pasi ya mokili mpe lingomba mpe mabota na bapasi nyonso ezingi biso tosengi papa Litoto Michel chefu ya Dekasep apesa biso libondeli ya pasi. Tusambale. Na kombo Nzambe Tata Mwana na Tata Molimo Mosantu. Papa Simo Kimbangukiangani yambo bona nyikulo mahoi na taipeyo no ngibolimbisi boyanga boya mama bapili na batwali tozwane sikebo tuko bato balamute toyiko fabola moipeyo otubana ntoto ko mokolo mami hatu mokolo mwapasi yo kolo Yesu papa Simo Kimbangu mwilu bamvoila nyamolo o atote botu bonde la kinatina ya kono bokoso bita ya mokili yambo ya meku nyamolo lo kono lile kano katabio ezibubola babotosi malakomo pasimengu kimene e toko isimokili na moburu papa otunye mayele otunye bwanya tukelele foyo mokili mwezi mosala wa mabokomo wabakoli kolo wakitia satano ondeba okiti na lopo lolomino beku bahato okiti boyo bongere moto uboki muini satano momayo boloko mokili mwisengele na kimia misala mikili bio katia ndebebo miiko milamu miyese bokabwani okatia mikili okatia mabota okatia bituluku bandenge na ndenge nyamolo to kinzembo ndenge na ndenge wota okimia ya mokili ezo maboko mo papa Simo Kimbangu foyo Nzambe papa takilinga nepe ya to yepe yo keka mokili mo makila kawe bumze na kimia mwini satana aoni kona yande imbe okani bubolo mabota okani bibolo bikolo okani mengu buboli meme olingomba lo o mabota mazima bale o homo ya lingomba papa okitibo kabole mabota mabale mamene bana bo bazwe kimia elikia biho makansima biyefe yo bo nyori obiho LDC RC Angola matuka mahatuma takawe matambusi Afrika pe mokili mobimba okatia biba hatubo kaniguiko nyamolo pamba botoma bota mazima bale we moto akaboli po kimia iye tukikile no umuhu aiko boto nyolo homo ya lingomba yiki mabota mazima bale wenzambe to mokolo mokomuzubuhu wa nyole kimia okatia lingomba bato wa mokili batabo moto pa kimia alengele bita qui veut la paix prépare la guerre nyamolo biota kolongi we tumbemene bo we iko na biengbanga uzale na biengbanga foto longi tumbemene tunyoro mabota kono ya ndenge na ndenge bita bandenge na ndenge papa o atuete elewe kono inoko ya udana muini inoko izitina masuma bio o muhuai kotetuke kelewe papa kisoluke lukelu Charles wele nyamolo Nzambe Tata loloto timbole ngeli mbota mayo wanyinga kabole likolo na esengo kito ndeba oye watu etia anniversaire yo eziyana uzimukunzi wa bakunzi otonyolele kimia otolimbise mabunga mabio otokanisele tukelele kekabobola kekakpokoso tokotango tutonge Yerusalem misala minene mikamu miye pioka nzanza longa memorial totangi papa takili ndenge bo mangembe maiko sai mozui wa bazui ezuiwe papa tolibwele mwandambo tuzwe tuinye maboko tutonge Yerusalem po boete bwa biobuzi papa natai ye kuzo maboko mameno tuliki na itainga
na ibolinga botai oebe ilikia beji watu kili lingezi bolingo bamno bato okombo Nzambe Tata Mwana na Tata Molimo Santu. Amen. Na nkombo ya Nzambe Tata Mwana pe Molimo Santu baye tosimbi mokanda mwa Tata Nzambe tokotanga na mokanda mwa biso ya mibale na kati na mokanda ya Luka mokapo ya tuku mibale na misato nzela ya muke ya liboso kino kosuka na nzela ya mitano. Tolobi boye baye basimbi mokanda na Nzambe tokofungula na mokanda ya Luka chapitre 23 verset 1 jusqu'à 5. Tokei kotanga titre eyebisi biso boye Yesu akei na Pilata. Tokiti na nzela ya liboso ebele mobimba na bango batelemaki pe bakambaki ye liboso na Pilata. Babandaki kofunda ye ete tozwi moto oyo wana ezalaki ye kopengwisa libota na biso mpe kopekisa bato na kofuta mpako na Kaisala mpe koloba ete ye mpenza azali Kristo mokonzi. Pilata atunaki ye ete yo ozali mokonzi na Bayuda? Yende azongisaki monoko na ye ete bongo. Pilata alobaki na banganga minene na ebele na bato ete nazwi likambo na moto oyo te. Bango nde balobaki makasi ete azali kotombokisa banto na kolakisa kati na Yuda mobimba kobanda Galilai nkino awa. Tobonde na kombe no banzambe basato Tata Mwana pe Molimo Santu. Nzambe Papa Simuki Mbango bolingo bowe okinikite bokonzi adiko otitia kate biso bato baindo 4e génération odaniso elongo pose welo bike lungana katango Noé etelole kakate mewe mene otito odaniso odibolo famatea odibolo lakisa foyeni iba kwaka yambo na bobe odobolo lineza bobe bua lota koli susu tepo etelobike odoi na posa ete o récupérer so bana ba 4e génération sika matea mami na mabongezi ya busabu fo ibiso basusu papa na diti na mayele te na lidaka te ngonge daka makamboma me na ponami po ete na te edaka mba ebinambi basusu wetondo solo kelo bongwa no sepeli solo zo mapamboli na kombo ya nesenge akate mbikolo Yesu pe Tata Molimo Santu. Amen. Na nkombo ya Nzambe Tata Mwana pe Molimo Santu toye kosangana awa na ndako Nzambe. Nzambe moto aza kolinga bikisa biso nde mokolo ya lelo ya misato Nzambe asepeli kote ya biso na mikanda mibale lelo. Mokanda ya liboso touti kotanga eza mokanda ya Exode. Ezali mokanda ya bobimi. Soki kobima ezalaki elingi koloba kokota nde ezalaki liboso. Mokanda oyo ya kobima ya bana Israel ezalaki boyokani ya Tata Nzambe na koko na biso Abrahama. Tata Nzambe na bolingwe pa ya Abrahama apesaki ye musala. Alobaki na ye zwa nyama nyonso oyo pe kabola yango na biteni mibale. Abrahama tosaki pe asalaki.
kasi Abraham amonaki ndeke eza eloko moke azwaki atiaki yango mobimba emonaki nzambe bongo asilikaki pe alakaki epai ya koko na biso Abrahama awa etosi yo mongongo na ngai te libota na yo ekokota boumbu na mokili mosusu 400 ans tango pe kokaki libota ya Abrahama ekotaki boumbu kokota libota ya Abrahama ekotaki boumbu bakotaki 70 personnes kasi na kobima na bango babimaki 600 000 personnes batangaki bana mike te batangaki bamama te batangaki se baye bakokaki na age ya 20 ans komata na kobima na bango nzambe ayaki kopesa mibeko epai na Moïse po ete apesa bango po ete ye azali bule bango mpe bakoka kozala bule na kokende na bango na kati na nzela nzambe abengaki lisusu Moïse alobi pona banongi pona manongi 12 kati na libota moko moko pona kokenda kotala mokili na elaka tango Moïse aponaki bakendaki kokende na kozonga basalaki 40 jours na nzela na kokende na bango bakomi na mokili elaka ndenge Moïse alobaki ndenge tata nzambe atindaki Moïse aloba na bango kokende na bango na mokili elaka bakomi bamoni bakuti baye bamonaki kuna baye babimi baye kopesa sango na mabota 12 zomi babimaki liboso bayaki kopesa sango epai ya baninga balobi bandeko epai to wuti mokili kitoko nini yo koki koluka kuna maso ya esengo eza kuna kasi baye tokuti kuna minene mbinga pe makasi baza nango biso tokokoka kobunda na bango te tango bapesi sango Kalebe na Yosua batikalaki na sima baye kokuta bandeko bakomi koyima bakomi koloba pona nini boye Moïse alingaki kotikata biso kuna na boumbu yango pasi yango tozala kaka kuna kasi aye komeme biso boye po tokufa Kalebe na Yosua tango bakomi babi bandeko na ngai bandeko na biso tokanisi bolamu oyo tata nzambe asaleli biso na nzela te akatisi biso mai monene pe apesi biso bilia na nzela bongo ye akozanga kaka kokisa biso na bato wana oyo bolobi bazali bato minene mbinga milai bango nde kaka nzambe akolongisa biso liboso na bango te tango Kalebe na Yosua balobaki bongo nzambe ayaki koloba na bana Israel nyonso alobi awa bino bondimeli ngai te mokili wana bokokota te baye bakokota kuna kaka bana oyo boboti na nzela pe Kalebe na Yosua bango nde bakokota esalemaki pe bongo baso basilaki na esobe tata pe mama likambo oyo toza kolobela ya mibeko butu moi ezalaki na tango ya kala na bana Israel bongo lelo ekomeli biso balobi babengi biso ba photocopie ya bana Israel mais biso toza photocopie corrigée
mibeko oyo baza kotangela biso butu mpe moi toza koyeba ete mokati mbila akwei na tongo kasi oyo ya pokwa alengeli abongisi ayebi ete moninga kweyaki singa ezalaki malamu te awa ezalaki malamu te malamu nga nakengela natala singa na ngai soki eza malamu po ete namata nakweya lokola moninga akweyaki te ngai na yo tomitala mibeko baza kopesa biso butu mpe moi toza kotosa otelemeli esika nini bongwana molimo mosantu aye kati na biso 4e génération oyo toza koloba aza na posa na biso po ete tobika biso nyonso toyanganaki na ntango ya Noe alobaki toyokaki te me ye atiki kiti na bokonzi na likolo aye kovanda kati na biso azwi mibeko oyo apesi biso po toyeba ete Nzambe alingi oyo te alobi tosala oyo te alobi tosala oyo te tosala oyo te awa zoloba te yo osala nesika te Nzambe alobi toyiba tosala ekobo toloka yo za wana soko za wana longwa na mibeko oyo towuti kotanga mobeko moko ya kolongola eza te nyonso eza mibeko soko obebisi moko oza na likambo epai ya Tata Nzambe nyonso eza mibeko me tokobetela se te na mibeko na biso totangi lelo na kati ya mokanda ya mibeko nzela ya zomi na motoba oyo elobeke okoloba matatoli ya lokuta na tina ya mozalani na yo te tata pe mama mitala ngai na mitala to mitala na toza na isika yango te ya matatoli ya lokuta ndeko tata mama yeba ete tango oyo oza na matatoli ya lokuta oza na lisumu ya koboma na kati ya matatoli ya lokuta moninga yebi likambo te okei kokosela ye likambo yebi te tata kingani azolinga mwasi na yo oyebi te mama wana ndoki ya mabe oyebi te mwasi na yo alekaka na kingani batata pe bamama soko oza na nzela wana tika oboma moto mosusu azosutuka ngai nalingaka mwasi ya intel likambo na yebi te ata mbote ya pamba na pesa ye te tosolola na ye te me balobi na nga na luke bamonaki biso wapi kolo mwasi ayoki motema etomboki kolo mobali ayoki atomboki susi eyeli ndeko oyo ayebi likambo te akomi soki azotambola na nzela tala ndoki wana balobaki aza ndoki ndoki ya mabe asilisi bato ya alati susi na likambo bosaleli ye ya motaji ya lokuta bokoseli ye akomi kotambola na susi azwi mpe maladi ya estoma akufi tata pe mama ozoyeba te moto anakufa na maladi ya estoma ebanda na yo matatoli ya lokuta oyo panza yesango akoma na soni babenga ndoki bato bakomi kokima ye moto akosolisa ye malamu aza te alati soni akomi kotambola na mawa kati na bato kati na baninga epasi ya estoma ezwi ye ake akufi tata mama ngai na boma mutu te na poizo te na ndoki te oyo ngai na boma mutu oboma yebaka nesambiselo na tupa moto oboma azelaka yo papa azoloba ntango nyonso alobi bazoya omiyebaka te zonga kende kokanisa moto nani nga nasalela ye motage balongola ye na mosala bana bakoma kosufri mpo na motage mpo na lokuto nga nakosela ye batata mpe bamama na ngai mpe lokola
naza komiteya toza koteya na matatoli ya lokuta ebomi. Matatoli wana ya lokuta ebomi Nkolo Yesu. Matatoli wana ya lokuta ebomi Papa Simon Kimbangu. Me toza kotika te. Molimo mosato akiti po aya koteya biso, azoteya biso totika matatoli na lokuta. Po makambo oyo ya matatoli ya lokuta yango ebomaki Nkolo Yesu po ebomi ye Papa Simon Kimbangu totika, me toza kotika te. Kino moya lelo yo sala lingomba na yo. Okoma na bakamaradi ebele esika yo vandi. Po na nini oyokaki, omonaki mosala no yango wana. Po biso kwa toza na mokili oyo, po zo bakamaradi zalaka kaneloko wana. Bongo mona. Na mibeko toleki. Tokei na mokanda na biso ya mibale. Mokanda mwa Luka. Luka oyo touti kotanga mokanda na ye lelo. Luka azalaki mo Yuda te. Luka azalaki mo yekoli na Nkolo Yesu te. Luka azalaki mo grek, moto ya tioki ya sulia. Azalaki na ye docteur. Luka oyo akomaki mikanda mibale. Mokanda mwa sango malamu ya Luka mpe misala ya batoma. Mokanda oyo ya liboso ya sango malamu ya Luka atunaki yango kotuna epai ya mama Maria, mama na Nkolo Yesu, mpe na bayekoli na Nkolo Yesu mpe na bato mosusu. Mokanda ya mibale oya sango malamu misala ya batoma, mokanda wana mayebisaki ye. Me oya mibale amonaki yango na miso. Yango akomeli biso mokanda oyo ya lelo na mokanda touti kotanga. Eza kokonserne kaka likambo ya matatoli ya lokuta bakoseli Yesu. Ete Yesu oyo yende baza koluka bazwi ye moto aza koyesaka bato mutu makasi bafuta paku te. Makambo touti kotanga awa matatoli ya kuta bakoseli Nkolo Yesu makambo ayebi te. Banani basalaki ye? Banani basalaki montage oyo epai na Nkolo Yesu? Ezali bato ya misala ya mabe. Bato baza kotambola lima te. Bato ya lokuta bakosi o bakosaka bato ya makambo ya ndenge na ndenge. Tango Nkolo Yesu ayeyi abandi koteya kolakisa bato nzela ya bonzambe, makambo ya sola zolakisa bato balobi tie biso tokobikela ndenge ni toyibaka bo tosalaka bo. Aya ye aye kopengola bato biso tokobika ndenge nini. Baye kosala montage oyo na Nkolo Yesu. Tango basali montage oyo na Nkolo Yesu po bakoma ye, bakei na ye epai ya mokonzi, batata pe ba mama, politike eza na mokili. Mokonzi asambisi Nkolo. Motuna kaka oyo atunaki ye, baye kofunda yo epai na ngai. Kasi likambo oyo yo za mokonzi ya Bayuda olobi yango bongo eyano ya Nkolo epai na mokonzi alobi yango wana bolobi esalaki ye mwa pasi, esalaki ye pasi. Azwaki likambo po ete amilongola bayeba tete ye moto akati likambo oyo babomi Nkolo Yesu to boye te. Azwaki azongisaki yango na bandeko na Bayuda ye azalaki mokonzi. Akokaki kokata likambo ya Nkolo Yesu ete te na moni likambo oyo bakoki kokanga na yango na moni te, motifi yango na zwi te epai na ye. Akoki koboma te, azwi décision pe bakosimba ye te. Na bato ya mboka na ebele ya bato bayaki.
me tango atunaki motuna na ye esalaki epasi na motema na liloba Nkolo Yesu andimaki te olobi yango asalaki mayele wana hypocrisie azongi yango alobi nga namoni likambo oyo bakoki kobomela moto te bino soki bokosala ndenge bolingi bosala bosala asalaki yango bongo na hypocrisie mpo baloba ke bandeko ne moko bayuda babomi batata bamama matatoli ya lokuta totika tobomi Nkolo Yesu tobomi papa Simoki Mbangu totika matatoli ya lokuta papa Molimo Mosantu aza kopekisa biso totika lelo tokomi na mbotama ya papa Kisolokele. Papa Kisolokele azobotama kati na yo na lingomba oyo bongisa na bandimi na yo na payoti na salo soki esika nini na matatoli ya lokuta oyo zalaka oyokaki omonaki ezalaki bamotage kaka na baninga. Papa Kisolokele yo azobotama lobi oza wapi? Oza wapi? Baninga oyo longola bango na misala na lokuta na yo, baninga oyo kabola mabala oboma mabala na lokuta na yo, luka mwa otubela totubela tokata ndelo na matatoli ya lokuta po eza mabe bomi bato minene tokende kotubela tokata ndelo. Soki tokozala boye neti biso par exemple biso na kamba toye na mapasi toye koluka mabala toye koluka misala soki tozozwa te mpo na nini yo ozosenga me kuna yo ozokosela moninga makambo moninga wana azonyonga na motema azopesaka rapport ntango nyonso epa tata Nzambe na mabondeli yo libala oyo koluka Nzambe akopesa yo mosala oyo koluka Nzambe akopesa yo na moni muke o tata Nzambe abongisi biso moko mwa lelo moyoki ayoka tokende ko changer totika matato ya lokuta na tina ya baninga na biso oye pesa meli biso moko mwa lelo na moni tosuki wana na kombo ya tata mwana pe Molimo Mosantu amen teme to bonde na koma Nzambe tata mwana pe Molimo Mosantu tata na biso aza na likolo kombo no ezala Mosantu tika bokonzi no ya tika mokano mwa yo mosale mapela moko na likolo mpesa biso bilei bia mokolo na mokolo limbisa biso pela moko tokolimbisa ka bango basali biso mabe kendisa biso na komeka mate kasi bikisa biso na mabe po bokonzi ezali na yo onkombo ya tata mwana mpe Molimo Mosantu amen. Ngunza kalunze iko eba tata eba mama ngunza kalunze iko imatoko yezindumba ngunza kalunze iko ibambuta yebandeke ngunza kalunze iko emindele yebandombe ngunza kalunze iko midya pasi ya lumwe nene kalunze iko nganani walukudidi zozonga nguza ntoto wa usuka sezisuka ngunza kalunze iko midya pasi ya lumwe nene kalunze iko nganani walukudidi zozonga nguza ntoto wa usuka sezisuka ngunza kalunze iko.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya misatu mokolo ya zomi na moko pona sanzo ya mibale sanza ya février mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale na motoba mercredi le 11 février 2026 tolandi matei mapisamele biso na mama balekani mubonda Béatrice mama balekani mubonda Béatrice yazali nlongi pe moyembi na jeteki matei ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya mboki nozomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mokanda ya Luka mokapo ya tuku mibale na misatu nzela ya yambo kino ya mitano. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, et Luc, chapitre 23, verset 1 à 5. Tokei naba communiqué. Luzaïsou kwa bisiki nzungilila kia Yerusalemi dia mpama ata 18 villages. Land la bisalbe ya ntungulu Yerusalemi biena yeto bibitu avewa kwa nzambi yeto bia ntungulu abisinsu sites historiques. C'est dans longo tata mfumo longo simoni kimbankenga ni mwanda velela ntinu amintinu bokele nkangu wa onsono wakinzungidila mukwiza kuntsinsani ya ngolo ikala yeto mulumbu keke tatu mercredi le 25 février 2026, Mola 14h, 21 Moussin Zambieto, Mumu Nkamba. Tata mfumambanza mfumu yisu ya nivo, voka tutungidi Yerusalemiko, mpasizeto kazelendi manako, enkulu undia fuafua kansi kadiambudianiko. Beto biskinzungidila mbote twadia ntimi andudi, pasitwa yangidika ntinu eto, ntsilu luzani zalungana. Ngeye kwa sina diambu tuku za yavukukosi mputaina yako. Ngizulu ya mbote, rendez-vous le 25 février 2026. Le président général signé Mayamona Ndofutu, pasteur. AFKI, direction nationale Nkamba. Nouvelle-Jérusalem, Ezalikosala, rappel Naba Maman Nyons. Il y a les 4 camps, Naba section, pèlerin était Naba fête Nyons. Il y a mbotama, il y a batata, to ba papa na biso, to lambaka. Banso ba maman, to yebi malamu était date il y a le 12 février. Il y a ngonde date il y a mbotama, il y a nzambe tata, papa kisolokele lukelo Charles, mwana eliboso, il y a tata Simon Kimbangu. De sengami na maman kimbangiste moko moko, abongisa Nyons, oyo ekoliamak. Ba maman présidente boyeba était versement to dépôt ya biloko nyonso tout ezalaki le 10 février na bureau donc lobby na bureau ya AFKI Nkamba. Mokolo ya défilé maman nyonso na kwanga mibale ya minene na maboko sima ya banzungu ya biloko tokolamba totosa maye masengami pona réussite ya molulu na biso to sepelisa nzambe na biso Ye asopela biso mapamboli signé Maman Tubanzenzo, présidente nationale. Direction nationale, il y a Apaki Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, ezongisi matondo mingi na batata nyons ya Nkamba, na mosala oyo to salaki, na ntsinsani ya vendredi le 30 janvier et dimanche le 1er février 2026. Batata boyeba était tozali na etumba ya bosombi bateau de pêche na mobu oyo ya 2026. To versé déjà première tranche ya $5. Kasi batata mingi na bakan, surtout na ba section to pesi nanu $5 te. Sikoyo to komi na deuxième tranche ya $5. Ya bateau de pêche pe bantsinsani mususu. Tolongola tofongola mitema batata mutu na mutu awelela mapamboli na ye
tata nyonso bongisa 5 dollars na yo, il y a deuxième tranche, il y a cotisation 5 000 francs congolais par semaine pona bimbelekela ya bantinsani match retour ya bosombi bateau de pêche pentintsani ya batata pe ba maman soki opesi nano 5 dollars ya première tranche te yeba ete okomi na niongo ya 10 dollars na deuxième tranche signé le président intérimaire Mavinga Vangu Mav. Nantina ya bokokisi 112 ans ya mbotama ya nzambe na biso papa Kisolokele toyibi malamu biso bandoyi topesamela mokumba ya kolamba mikate pe te na yango chaque ndoyi apesa 10 000 francs congolais epai ya chef de camp na ye oyo bazalaka mosika bokopesa epai ya ba responsable na bino ba oyo baye na fête ya le 12 février bino bokokende kokomisa kombo na bureau ya ville sainte epai ya papa Selo Wolo Mathieu Dolo Mathieu bandoyi tofongola mitema pe maboko po tosepelisa nzambe na biso papa Kisolokele po topambwama baboti na biso bino pe bosunga biso na likambo oyo signé papa Akilimani Diangenda José président national nantina ya komilenge na milulu monene ya 100e anniversaire ya mbotama ya nzambe na biso sa grandeur papa Charles Kisolokele Lukelo inspection technique nationale ya Fluki ebongisi concert musical monene oyo kozala lobby jeudi le 12 février 2026 sima ya honneur ya papa na pokwa nde ba groupe oyo ezali na programme ezali yangoyo Fluki Lukengo Fluki Yanda Nzundu Nseka Masangi Kinzinga Ngombe Dima Nsona Kikoka Kungu pe Ngungu Kimbanda groupe Fluki Mokote liyebisi na bana ya Sankuru nyonso elongo na ba volontaire ete ngami lelo mercredi na ferme pona mosala ya kokata los malamu tozala ebele po ete mosala emonana malamu na bino banso signé papa Selo Eoke Albert Sable bureau ya coordination nationale ya Croix Rouge ezali koyebisa na ba volontaire secouriste banso ete vendredi le 13 février biso banso tokozala na salongo spécial na hôpital ya Yanda nde samedi biso banso toko veiller notez bien chef d'oli na Antimansi boya na lolenge ya Mapinga signé le corps pour la coordination Asabeya Rigobert. Direction ya Mandombe ezali kosala rappel na baye bakomisaki kombo pona botangi ya Mandombe pe na baye nanu bakomisi bakombo te ete cours ekobanda lundi le 16 février 2026 na Tongo sima ya lokumu ya nzambe na biso kaka na esika tokotangelaka na sima ya temple boye malamu na bino banso signé Luneko Sims directeur national esengami na papa volontaire oyo ya Kunzulu ya yaka tokutana na poste 5 sima ya honneur ya papa ozwa programme na yo ya hôpital signé président Nyanga Gizebu nécrologie ngai tata Lukinzu bavenga nazali kopesa sango ya liwa ya mama Kapita oyo azalaki nkengi azalaki kofanda na camp Kipaku ya kufaki dimanche le
le 8 février ou le 17, le 8 février 2026 na hôpital ya Mongafula na Kinshasa. Programme ekopesa melabiso Sima signé Lukinzu Bavenga Papa Soda, musicien à Faki. Ngai maman Ladi Makiese na azali na sango ya mawa ya liwa ya mwana na ngai na kombo ya Glodi Nkembi Matondo. Ye akufaki na mokolo mwa vendredi le 6 février 2026 na Mbanzangungu na likama ya accident de circulation na sengi lisungi ya mabondeli. Sango eye ekomela bandeko ya jeteki preski nkamba lisanga ya bandibu bana matadi jeteki pe lingomba mobimba. Nzoto ya Mowei ezali na morgue ya Mbanzangungu. Programme ya bobimisi pe bokundi ekopesa melabiso Sima signé maman Ladi Makiese moyembi na jeteki pe mosali na preski nkamba. Tokei na kopesa na mbote faki omilengeli. Tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya papa Bokongongo Zonga Arsène, yazali sympathisant, ingénieur, à Outina Kinshasa, et on a suite, il y a 5 personnes. Recommandation, il y a papa Mafuta Sylvia Franck, yazali sympathisant, à Outi na Kilamba Kias, kuna na paroisse ya Villa Flore. Kimbangi ya papa Tumba Simao ye auti na Wij kuna na munisipo ya Kakwako na Luwanda ye azali catholique bisikani nsubuzo wa mibotele matu kwa kupesa bino mbote faki musique. To pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda tu yambaki bimbangi bandeko na biso kimbangi ya maman Malambi Bitombo yazali catéchiste auti na paroisse ya maman Sidonie kuna na République ya Rwanda. Kimbangi ya maman Luzololo Nzambi yepe catéchiste moyembi na dirigeant auti na paroisse ya Kimbwala kuna na Mongafula na Kinshasa. Kimbangi ya papa Makasi Kanilusao yazali catéchiste auti na paroisse mama Mwilu na Mbanzangungu. Kimbangi ya papa Manuel Claudio ye azali pe catéchiste azali chef communal ya SPK kuna na Oji ya Enda na munisipo Oji ya Enda na Luwanda. Kimbangi ya papa Ngoma Daniel, catéchiste, secrétaire de cellule auti na paroisse ya Delvo kuna na Ngaliema. Kimbangi ya mama Kuchi Luambwena Dio yazali diaconesse, coordinatrice nationale ya groupe de volontaires kimbangistes kuna na munisipo ya Kilamba Kias na Luwanda. Aye na délégation ya 59 membres. Kimbangi ya révérend Katehe Omakoi Baron yazali aumônier kimbangiste auti na paroisse aumônerie kimbangiste ya Camp Seta kuna na
Kinshasa, Kimbangi ya révérende Kambu Mbwita Marie, yazali responsable provincial ya groupe de volontaires kimbangistes awa na Congo central. Auti na paroisse Kinkanda kuna Matadi elongo na délégation il y a 39 membres. Et tu yebi que lobby to bandi molulu moi le 12 février bandimi pe ba volontaire ba koti mingi moi to tanga bimbangi na bango ezalité oyo nyonso yebi akina kimbangi atelemat kwa kopesa ye mbote faki sepelisa bango. To bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup ina bino kofanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso matei bapesi biso na tongo ya lelo mercredi 11 février 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yelusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola tina ya botongi biso ba jeune tobosana te cité ya Nzanza Bisali oyo ezali cité de la jeunesse malamu ntango nyonso tomonanaka pe tokontinue misala na biso kuna pe na Nzanza longa abanza biso nyonso tolandaki mbela ya tata Molimo Santu ete ata biso lelo tokoloba ke tozwi retard mais ye tata Molimo Santu azokozela ba rapport ya bamisala na biso le 22 mars ndenge toyokanaki tina wana malamu biso nyonso tobundela po ete tosepelisa Nzambe na biso kuna pe na memorial sala ezali kosalema pi bopeto kubanda bopeto ya mbanza bopeto ya bakana biso banza biso nyonso malamu tolamuka na pongi lelo ezali mercredi mokolo tosalaka misala ya lingomba tina esengamaki na batata chef de camp lelo oyo tokende na nkangu kuna na Kimbonza tina ya musala ezali kuna lobi biso nyonso totondaki na esengo na rencontre na mayemanso oyo tolandaki na banza tata Molimo Santu Nzembo yaki alobi faites-moi confiance, je ferai de vous des personnels qualifiés
dans tous les domaines. Nayebi te esika nini ou bien pays nini oyo tokokuta na école des savants. Sinon alors peut-être biso nyonso tokokende koyekola kokoma ba savant. Mais ye Nzambe aza na ye capable ya kozwa mutu dans le néant akomisi ye un grand savant. Tina wana malamu biso tomipesa eloko basengi na biso botosi toyeba komikitisa tolongola orgueil lulendo efutaka te kimbangiste malamu tozala bana ya botosi ndenge soki totangi na mokanda ya Jean na chapitre 2 na verset 5 Mama Malia tangu bakendeki na milulu ya mariage na mwana na ye nkolo Yesu baye kopesa rapport ke kuna na fete masanga esili kasi Mama Malia malgré réponse oyo nkolo Yesu apesaki ye mwasi likambo nini ezali entre yo na ngai. Mama Malia ayebisaki na ba oyo babandaki kosala musala ete nyonso mwana na ngai Yesu Kristo akoyebisa bino bosala yango. Lingi koloba ete biso pe nyonso oyo Tata Molimo Santo akoyebisa biso tosala yango ya sengi na biso tolanda ye misu ya kokufa toluka te koyeba papa alingi asala nini. Azobongisela nde biso banza biso nyonso tokotosa pe tokolanda Tata Molimo Santo. Ba mama tobosana te lelo ezali mercredi mokolo oyo toyanga na katangu nyonso a partir ya 14h. Jelike ete biso nyonso ba mama tokomonana surtout que tozali na programme ya ntsinsani ya match retour oyo tokozala na yango na batata le 1er mars. Yango wana mama nyonso na liyangani ya 14h kozanga te. Tozali na bikateli ya mpioka banza biso nyonso lobi ndenge tolobaki totondaki na esengo tangu Tata Molimo Santo agangaki pioka oye. Lingi koloba ete porte na biso ya kosepela yango efungwami soki tokotosa, soki tokosalela, soki tokolanda maye oyo Nzambe na biso azali koyebisa biso. $5 mata likolo pona biso ba mikolo na tina ya contribution individuelle ya moko na moko kati na biso wana pona biso ba mikolo. $1 pona bana na biso topesa yango na motema ya kofungwama po ete tozwa mapamboli. Batata na tina ya bosombi bateau de pêche na banza tolandi ba communiqué oyo papa secrétaire atangi. $5 soki na premier tour na pesa kite yeba ete ezali nyongo sengeli kofuta yango. Deuxième tour yango vendredi le 20 ya sanza oyo batata tobosana te na mokili mobimba tokozala na ntsinsani munene na tina ya bosombi bateau de pêche. Biso mingi
toyebi kaka kosala critique. Ah, pona ko critiquer vraiment ba diplômé, ba licencié, ba docteur. Mais pona ko pesa ezali passe. Yo moko opesa kana yote, mais pona ko sala critique ya baninga. Ah. To pesa kinanu boy. To pesa kinanu boy. Mbongo ngo pe toyeba kate ekendaka wapi. Na banza likambo nyonso ezalaka na tango na yango. Yo zwa oya yo pesa. Ndenge tuuti kolobela yango, tsinsani ya match retour ya batata na ba moment dimanche le 1er mars na mokili mobimba. Malamu to sepelisa Nzambe na biso. Biso batambusi. Biso batambusi na tsinsani wana tokeba tokoya kobima poasa ndenge lisolo ya Anania na Safila ezali. Collaboration esengeli ezala entre batambusi ya Afki, batambusi ya Apaki, po ete toyeba koloba solo epai ya Tata Nzambe nkolo Yesu pe Tata Molimo Santo pona kotambusa misala kati na Yerusalemi. Totie elikia ete le 1er wana tokosekisa Nzambe na biso. Koreki ndenge tolandaki yango mokolo ya yenga le 15 na mokili mobimba. Bana ya koreki tokozala na tsinsani ya munene programme biso nyonso toyebi yango. Pe biso batambusi basengi na biso to encadrer koreki pe kopesa bango appui. Na banza bisika nyonso batambusi bozali kolanda biso tozali koyokana malamu. Lobi jeudi le 12 février 2026, 112 ans, ya mbotama ya papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, mwana ya yambo ya papa Simon Kimbangu pe premier volontaire. De mabondeli na biso lobi ekozala ya 9h30. Kasi lelo na 15h. Tata directeur de cabinet ya Tata Mokonzi Abule abengisi bambuta nyonso oyo tokotaka ba réunion préparatoire, ba chef de camp, ba mbuta ya ba service, ba mbuta ya ba mouvement, ba mbuta ya sécurité association. Tomonana na 15h ya lelo na deuxième niveau ya mise. Tokozala na double réunion na mbala moko. Tokobandela na réunion ya évaluation ya fête oyo tozalaki nango na Mpioka samedi le 7. Pe deuxième réunion préparatoire na tina ya fête ya lobby. Pe esengami na batambusi ya commission d'organisation ya fête ya ba volontaire tozanga te na réunion wana na 15h. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pe tokoto sambela na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tosongi pona bopesani mbote. Faki tomibongisa. Muzola kwa se mwana Tata Mwanda Velela tuna kintwadi yesedito Tata Mfumwa Mbanza, Tata Nloengisi, Tata Nsongyanzila Sinzidi ditwa Sisula mu Yerusalemi toka 1921. Tata Mfumwa Mbanza kasiswa mumukati kwa Yerusalemi, yani inkengidi a Yerusalemi tungisi yenvyengisi a Yerusalemi, yani pe watambula mbebe
ya kuzisonga ngazizi kiatata mfumo longo mfumo dibundu tangu za onsu bukena wabindama mukuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana betu bana tokuvana kia mbote faki Bika tukubike no moko tavana sedito kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedito sikatufoku de la sam Mompela pasi zetu sungedede yavuvamena muzingu kya menzilange unzambi tombanga Nzambiame umpoluza Mompela pasi zetu sungedede yavuvamena muzingu kya menzilange unzambi tombanga Nzambiame simfukamene pasizamenge yezezo undoloke
mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela inzambyame semfukamene pasizamenge yezu undoloke mumambi mamo imfumo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo imfumo yasikila munzwa kuyavelela. Tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu na moko ya le 6 avril okolo yoka ikole na biso kati na nzembo tata nzambe po ete biso batu tobonga liko ezalaki posa na yo otindelaki biso mwana Yesu Kristo po ete mebolakanaki makokana kolo na biso Yesu Kristo po ete biso batu tobikisama undimaki kufa ya soni babakisaki yo na ekuluselongo moko na miyibi moko kati na bango asakanelaki yo kasi ozongisaki ata liloba moko te na ntina ete olingaki kosala kaka oyokanaki na tata na yo mpo ete moto akoka kozwa lisusu esika kati na mitema na bino masi wana masalemaki na ntina ya biso bato mabe toyebi na bolamu ete olingi kozongisa biso bato tokoka kozwa lisusu elongo na yo kuna na lola esika moko na basatu bayo liboso ete omata na likolo olakisaki mayema ezalaki na yo epai na bayekoli na yo olakisaki bango posa na yo mpo otindaki bango bakende mokili mobimba babongola bapagano bakoma bandimi molimo mosantu akokita akozala na bino kasi mokili bakoyeba ete maloba na bino maso tokotangaka yango na mokanda mwa nzambe na mokolo mwa le 6 avril tata nzambe kolo na biso Yesu Kristo no tata molimo mosantu toyebi ete tozali babungi liboso na miso na bino pamba te tokosalaka mebo kolinga te mpe tokoyokisaka basali na bino soni pamba te maemaso bokopekisaka biso tokomonaka yango lokola liseki tofukami na se na makolo na bino mpo tokoka komona bolimbisi na bino tosi tomoni mabe na biso pamba te mokili ekomi koningana yango etindi biso tomeka koyeba oyo soki ozali nani lakisa biso pamba te mayele mabiso mazali kaka mabomwana mpo na ntina mabe na biso ta ndenge pasi elekeli biso kufa maladi bitumba nzala makambo ndenge na ndenge lisusu biso tozali na ekimelo mosusu te yo nde ebomba meno na biso bosalisa biso pamba te tozangi mosusu akoki kozala molobeli na biso kuna bozali bolongisa biso na bitumba tozala nango kati na mokili longola kolela na biso kolo kotala masimu na biso te pamba te toyebi mpenza na bolamu ete yokolo na biso Yesu Kristo okufaki na ekulusu mpo tokoka kobianga na bala banzambe tosengi kimia kati na mokili mobimba Afrika poto Amerika Asia mpe Oceanie yo olobaki ete libanga moko ekoki kotikala likolo ya libanga mosusu te se ekolongolama tomoni biteni misusu ya mikili biza kolakisa mapasi na ntina na bato mosusu tosengi oponela bango molobeli kati na kimia akoki kotambolisa bango na ntina ete makila mabato makomi lokola eziba ya mai liboso na miso na yo mpo nakomi mpona motambolisi likambo wana lizali ya mawa mingi mpe pasi mpenza tala lelo bazali kobundisa biso na biso tozali kobomana tosengi olongolela biso maso wana mpo ete kimia ekota kati na mokili mobimba mpo ete mabota maso mazala na boyokani na yango nde toye komilakisa na bino basatu na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu Zengyakano mona wanto watiana ndiano dilanga ikekoka onzambizo dianso kami kuisa ke kuisa obanza kwandio nawe nayompasi mona wa ukalilila okuyandalanga kape onzambi zodia siona oyandalanga mosivana bena
Ompalai suyatololwa kansi wavumbola kayo kanapo antu bekangwa katsinzambi kekangwako kadinzambi wasero kwaye toa. Amen. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna ito tuko ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde